sa dot tout ça donc dot eza pour na biso bani na biso ya bato mwindu donc ye soki aye mpenza aye kobala bala na ye donc il faut apesa dot mais mundele apesaka dot te akomaka kopesa dot ntango ye alingi mwasi na ye mwasi ne aexplike culture soki alingi mwasi ya biso ya bato mwindu mwasi sikoyo akoexplike mobali na ye epa na biso ezalaka dot tusa boye yango tomonaka bamibali mosusu ya bato ya mundele bapesaka mpe dot mais différence eza mpenza yango mpo ndele ayebi dot te ndele ayebi ke soki alingi mwasi na ye eza akoya apresente epa baparent na ye amemi epa baparent na ye alobi mwasi nanga oyo nalingi yeyo baparent baza na mote ya kodire oh non mwasi oyo tosepeli na ye te o boyeboye non bakokonseye kaka bozala malamu tout ça sikoyo bamibali na biso soki balingi mwasi bake presente na famille elukaka eyeba mwasi wana mwasi wana famille na ye nani mwasi wana ntango ne eza ndenge nini mwasi donc mobali ayaka nde kobala mwasi aya kopesela ye dot yango balingaka koyeba mwasi balingaka koyeba famille ya mwasi yango wana vraiment différence ezali entre mwasi mobali ya mutu mwindu na mobali ya mundele donc so natali bien différence wana elakisi ke mwasi ya mutu oyo abali mutu mwindu oyo abali biso bato mwindu toza na culture na biso ya dot c'est que mwasi wana azalaka mpona mobali na ye moko te aza mwasi mpona famille mobimba parce que famille mobimba ekotizaka bafamille mosusu bakotizaka mama yuyu bakotizaka mpona opesa dot wana c'est que mwasi wana aza lisusu ya mobali ye moko te oui mama Rosette eza bongo po deja ntango basoya kopesela yo dot donc yo deja mentalité na yo omona deja mobali na yo aye akopesela mbongo na famille na yo mentalité wana deja so ekoti olobi ngai vraimen bazoya kobala ngai tout ça famille mpe ya mobali ntango bazokende kobala mwasi bango bazotuta talo biso toke ebala mwasi toke epesela mwasi na biso mbongo eza te mpona bazokende kobala mpona mwana na bango bazokende neti kobala yo babi tookende kobala mwasi expression wana biso tozala nango mingi tozokende kobala mwasi tookende kobala mwasi ntango mwasi mpe babali ye bazomona ke ntango nga na basoya kobala nga basoya konde kobala ngai nazokende na famille donc babaleli ngai mpona mobali na ngai mpona babokilo na ngai mpona basemeki na ngai donc ozovivre donc libala ekomi donc libala avec compromission mpo eza déjà nde baye kobala oyo bapeseli yo mbongo donc déjà tozalaka déjà vraiment lave cerveau donc babali ngai yango tomonaka babasi baafricain bazalaka vraiment respect epa famille ya mobali epa mobali na ye mpo respect wana ezalaka déjà a partir ya dot oyo bapeselaka biso donc tozomona déjà ndenge baye kobala ngai donc naza na devoir moko ya kose soumise ifo nazala soumise na famille na ngai ifo nazala soumise na mobali na nga mpo babala ngai donc bafandisi yo wana batie mbongo babandi kotanga 100 200 300 soki ekoki 400 soki ekoki 5000 babali ye cher donc baklike yo déjà eloko moko boye eza bongo eza bongo yango wana emoni bababali oyo basenga bambongo ebele mpe yango wana ezalaka vraiment très dangereux ntango okóma na ndako ya libala bazotalela yo kaka mwasi bazotala kote kuta mobali te famille ata biso ata famille nyonso baye bazotala na mama okóma mpaka soyi mama ndenge nini ozoseporte na libala après famille ya mobali oko bapesele ya mbongo donc bazolandela ala loupe bazolandela ya loupe yango ekomaka kaka basaleke pasuka mokoloni na ndako oyo et donc mpona nini bapesela yo mbongo bango bayebi te babala yo mais so babali soki tozalaki na culture ya mindele mosemeki moko te akoya aya koloba mpona nini ozobota te mpona nini donc bamindele kutu makambo wana ezalaka te eza donc bino mibaleka so bokobota te bango susu ya baparent kutu bazalaka kaka bozala bien est ce que tout va bien est ce que vous attendez donc bango bazalaka baquestion na bango ezalaka bongo na ezalaka te bokobota ka masolo wana ezalaka te mais mpana biso loko tobali yo efosala oya kobotela biso olambela biso bafufu soki toye oswani mobali ata yo na mobali no bosalaka bokuti mosala omona mobali ye wana afandisi makolo azwi ya tie na mesa yo kuna donc nazoloba babibali nyonso te 90%
La majorité. La majorité mibali basalaka bongo ba majorité mibali na biso africain bango balinga ko se sentir ba mibali. Mais na ba mibali na mindele eza bongo te ata ye tout asalaka so awuti musala mona tanga kokoma. Akokobisa tu vas prendre quelque chose azotuna yo mwasi tu vas prendre quelque chose pour y aller na cuisine akezwa eloko azotuna wa ateta ya awuti musala. Mwana bi tolia nini? Mo awuti musala yo fanda kino na ndaku mais oyisa na olamba boye. Tozolia ton problème est ça. Mais pas la batu mundo na so sale la o donc mama lo bana sana so kili musala na ya pina sala musala o mwa so ki mo bala so sala ndaku baninga bazoba mwa so na tia mo bali wana na kisi et puis aza na eloko wana na mutu na yebi ke babala ki o mona mibali msusu pe bazala ko mona nga peza na bali yo na mbongo me na komo sokola basani lo bana mpona likambo wana mama eyo yango likambo mona na bala na mbongo ngati sona bana kusala musala na bana nini tete wana za devoir na sa toi na yo da pe moi si pe wana tanga so ya pe na ndaku na ya libala abi lokola babala nga za devoir na ngefuna sokola basani sokola bilamba na soanye ndaku na sala boy po babala nga na mbongo déjà mentalité wana tozala nango biso ba femme africaine mais ce est pas ba mindele ezalaka penza te po déjà d'autres ezalaka te bala pe solo mbongo te déjà bolingo na bino mibale donc bozo se considérer lokola bozo luka bozala ensemble bo convivre ensemble eza te mutu akozala likolo ya mutu mosusu na se eza po bozala na pied d'égalité. Donc soki pe bolingo donc soki bofandi na bino boza na compromise moko te boza bofandisaki famille te donc soki pe esimbi te bokabwani na bino pe kaka mutu akotuna bino eloko moko te. Donc siko etindaka mwa assurance moko boye parce que oyebi ke yango mona mindele pe bakabwanaka na basi mbangu soki mbangu soki atrouver mwasi mususu akabwani na yo mais mutu mwindo po akabwana na mwasi oyo abalaki azobanga batata mwasi banoko babimisaki mbongo na bango tout ça différence pe yango wana te. Oui yango wana pe différence et comme information libale lingo kufa mwasi ta mususu osala ba possibilité ta kobanga ko kabwana na mobali wana po famille na ye ifu basongisa mbongo tout boti bana te et comme so to kabana famille na fo basongisa mbongo mona famille ba opeso ka kose to lia mbongo apatu fanda mama kanga motema yango ale pa mineleza la kate donc bazana so balingana ki na bango tamba ko kabana bango ba eka ko informer biso to kaboni to za isusuté famille eloba isusuté famille eloba eloko te mais biso ba africain di balana il faut ba famille susu ba fanda pona bo kabwana po ba lo ba fatira di bala biso to pesa ka biloko boye bozo msela biso biloko na biso ba misusu pe ata oboti bazongisa kaka poto monaki papa ya Peniel alekaki alobaki pe bazongisaki mbongo pona epa frère Mike Kalambai bazongisaki mbongo ya dote au moment babotaki bana mibale seke na Afrique ata boboti bazongisaka mbongo oui bazongisa mbongo mais nyonso te soko si oboti fo famille ya mwasi pe bako réclamer tant bino beko senga mbongo na bino ya dot bolo non mwana biso tanga ya kana libala azaka na bana te abota te famille ya mwasi balobaka pe place wana tam su dot pe bakosongisa mobimba te bakosongisa ndambu symbolique kaka symbolique bakosongisa ndambu po bakodiscuter so eza famille balingi problème te ta bakokoloba mbo biso totikali na bana lokoto tozosila bino mbongo na bino nyonso bana batikali ya biso omoni problème ndenge ezalaka ekomaka mama nakenda na bana linga te famille ya mobali bamona bana mpona nini bosenga bambongo badot bosenga mbongo ya libala yango famille ya mwasi batikali na bana Ok, Mama Yuyu, merci vraiment Zoloba kitoko makasi, kitoko makasi. Boyo ki conseillere na nga ndenge aloba kapenza lelisaka singa makasi. Alors, Mama Yuyu, likambo mususu eza awa, avantage nini ezali ya kobala mundele, et puis désavantage eza nini. Et puis avantage ya kobala mutu mwindu oyo boza na culture moko. Et puis des avantages eza nini eloko nini etindaka penza basi ebelo mona penza bakena bango pa mindele et puis balobi bazo se sentir à l'aise kuna ezalaka différence penza ezalaka nini c'est dit à quoi eloko wana avantage ya mobala mwindu mobali na yo ya culture na yo avantage ezali yango basi musu balingana bango kobala mindele te alba nga mindele esimba te ngana lingi vraiment mobali ya boka ngai po baza culture moko baza na biloko moko tout ça
ndenge bozolia na bino biloko ya mboka na bino bozoloba monoko moko bozoyoka misiki na bino ya mboka na bino ya culture na bino bozosepela bino mibale mpona nini alors bacouple mosusu ezalaka bayokaka yango bien donc basesentira bien na libala mpo abali moto ya culture na ye mpe bafamille baza famille ya mwasi soki bakokosalisa famille ya mwasi famille ya mobali bakosalisa mpo baza culture moko alors bavantage eza bongo avantage epa mondele eza yango basi mosusu balingaka bango kobala mondele eza mpona mondele alingaka motu aza na espace na ye donc soki mondele soki mpona ye alingi espace akolinga mpe mwasi na ye mpe aza na espace na ye naza na mposa kokende kolia na bakamarade nanga na butu akei ayisikondi nao lelo je vais sporter avec mes amis tout ça donc d'accord donc mwasi mpe akozwaka mpe na ndenge mabe te mpo mobali azobima na bakamarade na ye bareal pensé kezala te ndenge eza bareal pensé kezala te mpo mobali nanga loka azobima na baninga na ye akokende kozwa basi mosusu akosala mobulu do bareal pensé kezala mpe epa mwasi te mobali même chose so mwasi mpe jour alingi abima na baninga na ye alingi asala bacourse na ye moko tout ça sans accompagner ya mobali na ye mobali na ye akozala te bamal attentionné akanisa mwasi nanga mpo abimi boye akosala boye non ayebi ke akoki kose distraire na baninga na ye tout ça donc espace ezalaka vraiment très important donc soki na comprendre bien mindele bapesaka mbangu confiance epa mwasi na ye soki abali mwasi na ye ya mutu mwindu ubie mobali na ye ya mutu mwindu apesaka mbangu confiance bapesaka confiance na bapaternel na bapartenaire na bango ke batu mwindu. Oui, c'est ça. Mutu mwindu vraiment pour apesaka ma confiance epa mwasi vraiment ezalaka pasi soki mwasi abimi un mot il faut abengaka na téléphone oza wapi osala nini owumeli mais mondele déjà so epa na mindele yazalaka soki abimi ayebi déjà obimaki okoya akose soucie te ke ozosala nini donc espace wana donc oyo biso tozalaka na oyo basi ya mindele bazalaka nango na kati ya bandako ya mibala na bango espace wana ezalaka te mpona basi mpona couple ya basi ya bato mwindu donc pa kuna ezalaka mobali akokobima na ye ere nyonso alingi mwasi oza na monte ya dur ya kotuna ye mais soki ekomi mwasi abima mobali fatuna okende wana olati mpo kitoko mpo ya nini epa mondele kutu ezalaka te mondele kasi olati ata kitoko bozobima tu es bien habillé félicité yo en tout cas tu es bien habillé lekisa vraiment tana bien na baninga na yo arrête penser ezala te mais pas mutu olati kitoko ozobima kabo olati kitoko bozobima boye la différence yango wana voilà ezalaka bongo donc yango wana bandeko makambo tozoloba awa tozoloba la majorité tozoloba te ke mpona batu particulier tozoloba la majorité donc tozoloba majorité ya batu exemple oyo mama yuyu azopesa ezali mpona majorité côté ya batu mwindu na majorité côté ya batu ya mindele alors mpona liberté wana mindele bapesaka basi na bango mpona liberté wana mundele apesaka mwasi oyo avandi ne ndako moko akozala na arrière pensée te soki asi alingi yo mundele soki asi alingi yo apesi yo confiance et puis apesi yo confiance et puis akoki kokanisela yo mabe te donc confiance wana siko nde etindaka batu misusu balobaka basi ya mindele bazalaka mobulu yango wana vraiment question wana yo tuninga basa mindele batu ebele balobaka surtout ba communauté na biso omona ka mwasi soka bali mindele babia mwasa mindele basa mindele bazaka mobulu po mwasi soka za mobulu azaka mobulu ezate po soka bali mindele de asa mobulu po tozomona sinon ba couple ya batu mwinde kufaka te na infidélité po tomona basi mosusu baza mpe babala batu mwindu mais baza na infidélité mais au moins la paix bandele pe na côté na bango ba balta pe batu mwindu basana fidélité tout ça mais moi wana limaka infidélité na basi ya batu mwindu batu ya mindele ezalaka tu mpona liberté wana biso basi ya mindele bazalaka nango donc liberté wana basi ya mindele bazalaka nango yango wana ezalaka mpona ozala bakamarane no ya bana mibali ozala bakamarane no mpe ya bana basi tout ça elle so bimaka pe sa mobali na yo tout ça nyonso wana ta bazomona
Ok, balobaka bongo basi ya mindele bazalaka bandumba. Eza pe na eloko moko balobaka pona basi ya mindele na yoka kango mingi oyoka. Oh, bango bazalaka satisfait na lit baza na problème na lit conjugal. Est-ce que koki ko expliquer biso nanu likambo wana ezalaka dia kwa ke baloba mingi ke basi ya mindele bazaka satisfait te na mbetu. C'est ezalaka dia kwa. Est-ce que mobali na ebite soki ndeni explique nous d'abord. Na sujet wana vraiment il faut to lobela moko ba tebele ba kanisaka bongo ke basi ya mindele bazaka satisfait te na lit conjugal na bango. Tu ya basi mususu mona bala mindele asape na ba copain mususu ya batu mwindo mais ezate po aza mwasa mindele po ye aza bongo ubi aza nostalgie ya kozana ndeko na ye to aza bongo mais makambo ya lit conjugal ezalaka eloko ya couple ezalaka vraiment eloko ya couple po bokokozala bini mibale boza batu mwindu mais bozo se satisfaire te pona nini eza likambo ya couple eza likambo ya lit conjugal yango tolobela vraiment eza likambo ya bato mibale kosolola nga nalingaka boye mema yango ozomona mpe basi babala bato mwindu mona basi mosusu bazowumela na kati ya libala na bango mpo eloko wana basololaka yango basololaka comment faire ça comment se faire satisfaire bino mibale libala mosusu ezalaka mobali kaka asepelaka mwasi asepelaka te. Donc eza problème pe eza problème ya dialogue na dialogue. Oui, dialogue yango na lobby. Donc faut ça yango na lobby eza dialogue donc eza likamba ko solola. Bino mibale. Yango to mona pe basi o babala mindele mabale so umela. Pona nini? Eza ti po aza satisfaire te. Aza pe na kimia na ndako na ye aza pe satisfaire ndenge kaka mwasi nyonso azalaka. Donc couple na bango so marcher bien basololaka makambo na bango ya mbeto bango mibale. Donc lit conjugal ezalaka comme eloko moko ya dialogue il faut ezala il faut lobela ka mobali na nga nalingaka boye et donc mobali il faut lobela mwasi na ye ngai siko sali boye nga nalinga na sepelaka ndenge modango wana eza likambo ya lit conjugal eza likambo te po mundele asatisfaire mwasi te o mutu mundu nde asatisfaire mwasi non là ce n'est pas vrai po naza vraiment na expérience ya yango na baninga bako babala mindele na bao babala batu mwindu bamsusu basa libala na bango za kitoko bamsusu pe bakabwana kote mindele pe ndenge moko bamsusu bakabwana bamsusu pe bazapi libala na bango bambule bele donc on elakisi ke satisfaction eza wana. Donc soki totali bien mama yuyu donc problème ya lit conjugal eza problème ya chaque couple na couple eza te ke modèle à suivre eza te modèle à suivre ezalaka te po bato ebele baloba mingi basi o bavala mindele bazala satisfait na mbetu te. Est-ce que lit conjugal ezali place ya ring place bookende kosala bitumba? Non, ezalaka ndenge bosololi ndenge bozoyokana ndenge pe bozo dialogue ndenge pe bokumbeli pe li na bino conjugal nde omona etamboli bongo ezali likambo ya ring te eza place ya bitumba te. Non, lit conjugal eza place ya bitumba te nini te. Lit conjugal eza place o ta bino bokomi na lit conjugal na bino eza ta o bino bokosolola ndenge nini mutu azana ndenge ne akosalela makambo bozala satisfait pota exemple kaka na kokopesa yo lingaka position boye mais position ya mutu wana mususu na so mutu wana asali yango mutu mususu asali yango akosepela nango te yango kaka différence wana nani mpona lit conjugal déjà différence ka ya position ya pamba donc omona déjà ke donc position nyonso oyo osalaka yango te moninga mosusu akosala mpe akozala satisfait yo kokozala satisfait na position wana mais na motu mosusu mpe akokozala satisfait te yango wana na lit conjugal il faut dialogue ezala boye donc il faut bosololaka na lit conjugal na bino po libala na bino ezala bien mpo na lit conjugal na bino ezala kitoko eza ekende na ndenga bien eza te na ndenga kimundele na ndenga mutu mwindu ya tomonaka mababana mosusu okufa mpona makambuka ya lit conjugal wana ezaka mindele te toyoka masolo awa mwasi wana aza ilengi te toyoka mona bato mwindu te kana mindele non yango wana il faut masolo lisolo ezala na lit conjugal yango mo bamindele mo bazala na avantage wana po ntango yo oyebana bana yo directement mpenza
bobalana te bokefanda na bino esika moko bobalana te na ntango wana bozoyebana deja ndenge nini tokosepelisana tokozala bien mosusu bamoni azose sentir satisfait te na momana aza na décision na ye kokende libre mais na biso ya culture na biso yango ekomaka problème ntango mosusu na religion bazopekisana bosangana avant bobalana bokokende kokutana kaka na ndako ya libala nyonso ekeleka wana place ekomaka baproblème ntango bozoyokana te na ndenge ya dialogue na ndenge ya ligne conjugale mabala mpe ebele ekufaka mpo na ligne conjugale wana donc eza nango question te mpo na mindele oyo basa mindele bazala satisfait en tout cas je demande vraiment ok po tomona mpe mingi na communauté na biso ezalaka omona moto akutani na mobali soki basali ka 2 mois bakomi otuna deja bakobalana mokolo nini mponi bozobalana te bona boye etinda mpe bato babalani avant bayebana bazwaka ta mpenza ya kosala connaissance ya mutu oyo olingi osaengage na ye eske ezalaka moko te na baproblème oyo etindaka mabala ekufaka ava mpo mundele mpo atia yo na ndako ifo vraiment boumeli bovandi ayebi yo nanu bosalaka mpe makambo nyonso apres siko nde aye kosangaje ntango mpe apres 3 ans 4 ans 5 ans nde siko boye kobala mais pourquoi pa biso ezalaka kaka bokuteni na mutu boseli nano ata 3 mois te omona mbala moko ekomi makambo ya libala ezalaka di ya kwa ezaka culture oui yango na yebi eza culture ya biso bato mwindu donc eza culture so okeka kofandeli mobali bakobengo deja yo moko ata na famille ya mobali bazobaka yo moko miyela ndenge miyela ndenge kaka yo moko bioloko babala yo te nini te tout ça ok mwasi na mobali fo bazala na temps ya koyebana na nyonso ntango koyebana ezaka bizaleli te eza nyonso so englobe nyonso mpo libala eza ntango yo obali eza pour toute la vie alors ntango ozosangaje wana ndenge biso ya culture na biso ntango olingi obala na culture na biso eza deja ntango ozobala eza pour toute la vie mais ntango eza pour toute la vie moto azwi temps te ya koyebana ntango ya koyebana te ntango ekoma na libala wana bata bayebani nzoto te nini te ayo kodécouvrir mwasi makambo abanda kokanisa mpo na mobali na ye ntango akuti yango boye eza bongo te mobali mpe oyo bana okanisa mwasi na ndenge ya libanda ntango okota na kati ya ndako amoni eza bongo te mabala yango wana ekufa mais pa mundele azalaka presse te ya kobalana mobali mundele azala na kaka bofandi na bino mpe bokoti mpe na bana si bomoni ke boza prépare ya kofanda bino mibale nde babalanaka mosusu mwana fiançai 5 ans 10 ans bazalaka na bango kaki fiançai omonaka fiancé na ngai fiancé bazalaka fiancé mpo ndenge babalana na bango te bango babengana eza fiançai alors ntango bakosangaje ntango bamoni ke bayebani so fait l'un pour l'autre nde basangageaka omoi babalani mpe libala na bango ezalaka te tosala fete ya monene tout ça oui basalaka mpe bafete na bango minene mabala ya mosusu ya midele vraiment omoni mpe fete mais mbongo afete wana eza te o famille ya mwasi to famille ya mobali nde moto akopesango eza kutu bainvite bino bozwa invite bainvite invite ye moko kutu fo afuta mbongo ni ya biloko akoliela faire part mosusu ezaka bino mibale boyokani na batémoin na bino mibale boke na commune basigne bobalani boke mpe na restaurant bino mibale bolemwa quelque chose libala mpe esalami eza nango bato ebele te baya donc mais ba biso soki obala il faut feti mbongo il faut ebima tout ça et puis epa na biso fiança epenza ezalaka makasi te soki esali ba 2 ans 3 ans bato babandi deja kodute nango boki mpe kofanda ndako moko te fo kaka boya kokutana mbala moko après libala après kosigner mikanda ya leta eza risque après kosigner mikanda ya leta nde bovandi ndako moko donc boyebani bacomportement te est-ce que pourquoi to revoiraka biloko wana te yango eza mpasi mpona revoir yango mpo eza culture yango na mama Rosette mais au fur et à mesure mpo bamibali mosusu oyo ya biso bato mundu mpe bazokoma kaka lokwa mindele mwa baoloba garçon azalaka kwa mindele ataka makambo kwa mindele mais oui mpo baomona culture na biso mosusu ememaka biso na baerreur mosusu ememaka biso na baerreur mais mosusu mpe okokotombe mpe na moto ya bien yango wana avec
modernité makambo mosusu ezochange na makati na baculture na biso omoni. Donc il faut ça la fiançailles période ya fiancé mpo oyeba mwasi avant bosigner mikanda ya leta ke bobalani. C'est ça il faut boyebana vraiment place wana ya sete vraiment ki fiançailles faut umela mpo boyebana mpenza bizaleli oyeba famille ya mobali na yo oyeba famille ya mwasi na yo po ozoyeba place yo ozokende il faut boyebana ntango yo olingi ka mobali 2 mois 3 mois bobalani ekomaka il faut zala mpe na chance ntango bobala mobali wana ke makambo nyonso eke bien mais mosusu ezalaka mpenza chance te boyebani ka 3 mois bokoti na ndako ya libala okoti na ndako ya libala boye makambo ekomi kobeba okomi ofandeli kaka ana afandi tika mpo na bana wana ezalaka malamu te mpo na nini bapesela o mbongo mpo na nini boye donc wana ezalaka mpenza malamu te il faut tozwaka ta na biso ya kifiançaille. Il faut tozwa bata na biso ya kifiançaille. Mama Yuyu alobi il faut tozwaka bata na biso ya kifiançaille avant tovanda tobalana na mutu parce que fiançaille eza période oyo ya koyekola comportement ya moninga ya koyeba soki réellement aza mutu oyo bokovanda na ye toute la vie avant oya kopesela ye mbongo avant yo se présenter na famille na bango avant bo signer mikanda ya leta. Il faut penser aux la cirque, c'est la personne que j'ai cherché. Et ça vraiment très important. Maman Yuyu naza pena elo comme ça na mona différence entre biso na mindele. Ezali elo comme on a mona différence ya biso na mindele mususu na mona on dirait po mutu mwindu ata soki azolinga yo lisusu te. Mais akotika yo ozala wana ya komine na makangu libanda. Mais et pas mindele pourquoi ezalaka mundele azalaka soki asepeli na yo lisusu te. Akola musa yo ata na butu ayebisi yo mama omoni problème ya weza boyeboye kende natike yo libre kende kosala vie na yo nga nakutani na mutu mususu ona sepeli na ye. Api a libéré yo comme no libre ko bandi ko ba sala vie na yo. Mais siko e pa biso ba noir ezalaka akotika yo na kati ya ndako wana azokoka koyebisa we lokote me ya komi kosala ba dega ya mineno mona musupe ya boti na bana libanda me atiki yo na kati ya ndako nani siko azofe souffrir mutu oyo ayebisi yo tout de suite ke kende na yo na bolingo na nga na pesi yango na mutu mususu to o mutu avandisi yo na ndako obokolaka bana me ya komi kosala ba vie na libanda nani yango azonyokola mwasi na batu mibale wana na culture mibale wana bato banyokola basi eza culture na biso ya baafricain culture na biso africain donc ntango yo olingi susu mwasi te okabwana eza te ke okoma kozwila ye bambanda okoma kozwila ye basi po faire souffrir ye ntango yo omoni bolingo esili fandisa mwasi na yo mpo ozali olobi mbo ngai na yo bolingo esili po eza normal bolingo esilaka mpo na makambo ebele bolingo eza nango ka sentiment soki esili bolingo esilaka na makambo ebele ntango bolingo esili yo yebisa nini mwasi libere moninga vraiment clair ntango yo olingi mobali te nakolakisa deja bageste nayake nalingi yo te voilà mais mibali bazalaka akolakisa o geste te ke alingi te akobanda nde kotrompe yo akomi deja kolukela mwasi me azolobaka nalingaka yo yo soki olingi mwasi na okende kolukele mwasi mosusu te ntango yo koma kweluka basi mosusu mpo olingi susu oyo oza nango na ndako te kasi ya basi ya bamibali na biso ya bato mini balobaka nono bino basi boza ebele bamibali toza moke fo to ede bandeko na bino ya basi non kosengage te so olingi oza na basi ebele kosengage te ntango yo osengage il faut ozala na mwasi na yo mwasi no wana nde yo osengage te eza te epokende kozwa basi mosusu yango soki bolingo esili zwa courage yebisa mwasi na yo vraiment bolingo esili ngai nalingi na badavi na nga mosusu nakutani na mwasi na nga mosusu c'est ça mundele azalaka bongo mundele azalaka so bolingo esili afandisi yo lobi ngai vraiment nalingi susu te namoni ezomarche te ndenge eza na tokabwana bokokabwana mpe na ndenge na bino ya bien so bobalanaki bokende na ndenge ya justice tout ça awa ezalaka na baprocédure mpe nani komi so bobalanaki balukaka mpe baprocédure moko boye baluka nani eloko nini so bakokozongisa bino soki ndeye nini mais soki eza décision déjà mobali alobi non nga nalingi se boye mpo naza déjà nalingi nalinga relation nanga mosusu alors eloko akosala ezala susu te alibere yo po okende osala vie na yo parce que oza mpe mutu
donc namoni wana ezalaka bien oyo mindele basalaka ke kotika mutu azosouffrir ko okufa na tension na kati ya ndaku yo okomosala makambo libanda mabe esanga nayebi couple mosusu bakabwana lokola bazala ndako moko kaka mobali lokola azwaka na ndako mosusu te alobi non mwasi ayebisi bon toza na biso ndenge toza boye toza susu couple te mais mutu aza na chambre na ye nini te mutu asala makambo nde na ndenge afandaka ndako moko mobali akendaka ne mpa banini na ye mais azwaka te amemela mwasi na ye eplace bango bazokomparti ndako amema mwasi mosusu na kati ya ndako wana loko bakomparti yo kobima nde ake mpe na mwasi na ye mosusu mais biso na baafrika ezalaka bongo te donc so mobali aboyi yo donc so boboyani soki ata mwasi aza na esika su ya kofanda te obimisi ye obengani ye obimisi bilamba to mwasi mosusu mpe basi mosusu babimisaka mpe biloko bamibali loko olingi susu te abima ata aza na esika okende te non dialogue mpe ifo ezala so boboyani na bino so moninga mosusu aza na esika kofanda te bozala na bino ndako moko bokabwani na bino bachambre mais déjà conseil eyebiki ngai na ye toza mwasi na mobali te mais évite komemela mwasi na kati ya ndako ata bokabwani omemele basi na kati ya ndako wana oyo bino bozokompartir bino mibale omoni ok mpo basi ebele mpe babangaka mama yuyu atika mobali na kati ya ndako wana mobali asi ayebi deja ke ye alingi lisusu libala te babangaka mobali aboma ye mpo mibali mosusu mpe basalaka yango tomonaki yango na États-Unis na ndeko na biso ya Gane oyo abomaki mwasi ne prophète kutu parce que mwasi aboyi basi ebele mpe babangaka kotika mwasi na ndako mindele bakoka biloko wana me bato mindo ezala mpenza pasi olobi nini ndenge eta na ye ndenge ezali mpe ndenge azoreagir soki eza donc eza yango wana eza pasi kaka mpo bamindele mpe bazali oyo babomaka basi omoni bamindele bazali baka wana mpe eza awa mundele abomi mwasi na ye mpo na bongo alingi te ke mwasi wana akende koluka mobali mosusu ayebisaki bolingo esili donc eza kaka mpona me tosoloba sikoyo na ndenge ya majorité na ndenge ya majorité ya biso bato munde ekomaka komo bimemela ye nani bambanda tout ça olakisa ye mais mpa mindele ezalaka bongo te eza eloko bayokani bolingo eza lisusu te bokabwani mais baka ezali oyo mona mindele mpe omona abomi mwasi na ye to mwasi mpe abomi mobali donc eza vraiment baka particulier ok bamindele bazalaka na boyokani ngana yo ezosimba susu te tokabwana mais oyo ya biso bamibali na biso bato mundu ezaka akonyokola oyo na bambanda akonyokola na bana msoko omemelo na bana mosusu na kati ya ndako yo okokola bango wana ezalaka malamu te ok donc nyonso wana tokobengaka culture ya biso culture na biso bato mindu totikaka yango te tokumbaka yango partout place tokendaka omoma oyo balobaka kameme ke biloko ya bie bamemaka ya mabe batikaka mpo soki omoni ke ezonyokola moninga donc différence ya biso na mindele si je comprends bien mama yuyu ezali ke epa na mindele dialogue penza ezalaka makasi akotika yo osouffrir penza makasi te mais epa biso telemake mobali abimisaki mbongo abalaki yo donc okomi lokola mwana musala wana osalaka nyonso ata soki alingi yo lisusu te okende olingane libanda me yo oza kaka wana c'est ça yango wana vraiment ndenge tobetelisi ete yango na différence ya bato mwendo na bamindele donc eza mpona culture na biso ya bato mwendo na culture ya bamindele donc culture na biso ndenge topeselaka nde mibali na biso bapeselaka biso dot ezalaka mwa compromission moko boye neti famille ya mobali baye kobala yo donc babali yo mpona famille omona famille baloba tobala yo donc totikaka kolobaka ndenge tolobaka ke kende obala na mundele donc epa mundele kofanda na mundele eza blague te eza lokola oke koyekola culture mosusu na kati ya ndako ya libala oui fo yekola culture mosusu eza mpe jete po ezomanke yo mpe mwa bapondu wana olami mwa pondu nongo mundele akokotaka boye solo olamba nini solo makasi boye mais ozolia fufu mpe na mobali na opesalaka mpe emoto bamisusu barenonsa mpe na culture na bango eza mpe pasi donc bato mingi mpe mwana ntango oye mwa pondu na ye mwa matembele na ye wana ezoya solo kitoko mpiodi bakaninga wana ezoya solo mpenza ya mpiodi tolinga yango mwana pilipili mais mobo na culture ya mindele akota boye mpiodi solo makasi boye ebebisi nini solo ndako donc oza culture moko te donc ekomi kaka ye lisusu toko aza te olamba po olia na à l'aise
donc eza pasi yango wana pesa bamboti na yo tosilisi ezalaki kaka mwa analyse moke tobandeki kosala mpona likambo wana différence entre mobali ya mundele na mutu mwindu po bato ebele balobaka mingi ke bala na o mundele kolakisa bato kaka ke mundele eza pe facile te parce que oke koyekola culture ya sika mobali no pe fo ayekola yango na koyekola ba culture na kimokolo ezalaka pasi makasi bato ebele basepelaka aza na ndeko na bauti culture moko bazoloba munoko moko bazolia pe biloko ndenge moko donc ezo déranger yete azo se sentir na à l'aise yango mona bato mingi bakangamaka na bango na bandeko bauti bazana bango culture moko bato mwindo bauti na bango culture moko kozala na mundele ezala vraiment passe ezala vraiment facilité na makambo ebele surtout makambo ya kolia makambo ba culture ka ebele ko salisa famille tout ça mindele bazalaka na ngo te c'est ça donc différence ezali vraiment makasi wana siko eza choix ya yo soko lingi na yo mutu mwindu to lingi na yo mundele donc eza question te ke basha mindele bazalaka mobulu o mibala bato mundu bazalaka kimi wana ezalaka question ya mutu na mutu mwasi soko za mobulu ata obali mundele ata obali mutu mwindu ozalaka mobulu donc ndenge eza wana eza mutu na baguna ok mama yuyu pesa bambote na yo pa baminute na biso ekimi penza pesa bambote na bato mibale misatu po tosilisa ok napesi mbote na bafamille na nga nyonso baza na Congo napesi bino vraiment mbote première fois nazaleka na Congo température na kopesa bino mbote na Congo température. En tout cas, merci beaucoup, Maman Rosette, ya kopesa nga espace pour na kabola na baninga na pesi mbote na bakamarade na ngai Myriam, Rose, Mami Nzema, Mami Poba, Gigi, Caroline, Angèle, Monique. Ok, Mama Yuyu. Bisous, Mama Yuyu, bisous. To clôture. Ok, bye, bisous, bye. To clôturer ni na biso. Voilà, bandeko, merci beaucoup. Bauti kolanda. To solo na Mama Yuyu concernant histoire o bato balobaka mingi okoyo kaka bala na yo mundele parce que bato bakesa soki ko bala mundele eza facile, eza pe facilité. Bon, ok ko adopter culture mususu, il faut yekola culture ya mutu wana. Donc ezana ngo facilité, pas mundele za dialogue belé. Et puis voilà, donc eza biloko oyo eza pe difficile, il faut apprendre ngo pas mundele ko banda ko lamba biloko mboka na bino tout le temps te. Et puis voilà, eza biloko oyo différence akabiso na mindele mais de toute façon mobali azaka ka mobali nyoso bazalaka ndenge moko ça dépend ka ndenge ko kumbela ndaku na yo makambo ya li conjugal autre baka mingi pa mindele ezalaka te non li conjugal ezali kaka ndenge bo kumbani bino mibale ndenge bo yokani eza amusement ndenge bo jouaka na bino na kati ya li conjugal na bino ezaka eloko ya ko forcer te eza eloko te ke modèle à suivre ezalaka te donc mutu kaka bazo memelango ndenge bolingo na bango ekumbeli bango mindele siko ba dialogue ezalaka culture na biso ezali mobali ya kosunga famille na yo mais pas mindele ezalaka pasi obanda ko betele masolo mama bino aza malade donc eloko facile na vie ezate ezaka ko s'adapter et puis bolingo soki olingi mutu na yo okobanda ko accepter biloko mususu ndenge mama yuyu auti ko expliquer biso il y a des choses que oko accepter ata soki ozana besoin ko accepter ngote me ko accepter ka po olingi bolingo na yo donc différence ya mutu mwindo na mundele bango nyonso d'abord baza mibali ça dépend na bolingo na bino ça dépend na ndenge olingi mutu na yo et puis dede culture ekeseni parce que et pas biso tozana ba culture na biso ya familia kolinga famille ya mwasi famille ya mobali bo solola kame pa mundele bozaka bino mibale bosa makamna bino mibale donc eloko mama yuyu apesi biso lelo yango wana merci beaucoup bandeko nanga obalandi biso na kati ya nini ya moi analyse muke oyo tikete nzambe alola okana kobatela moko na bino et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ localise chacun de vous là où vous êtes. Je vous salue, je vous dis merci et puis bye, à la prochaine. Mouah.